esika nyonso bozwi baku ya kolanda solo la plus ya mokolo lelo yango bandi mbote na bino. Congolais vivant en France, Bazaki privilège pour changer la chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant séjour naïe en mission officielle. Masolo na bango et le Belekini, nous avons des détails dans le reportage. Diaspora de la République démocratique du Congo vivant en France, estimé na près il y a 50 000 âmes. Et Zalimoko, il y a la plus grande communauté en Europe. Ba Congolais oyo ba pona France lokola seconde patrie na bango bazalaki belé pour accorder second mandat na chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton lors de l'élection il y a le 20 décembre 2023. L'élection oyo et permetaki pour Nambala Liboso na ba Congolais vivant à l'étranger droit y a voter avec plus de 80% y a suffrage exprimé en faveur y a candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na devoir y a redevabilité de Mokonzi Mboka Fachi Beton a remercié Kibango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame, Madame Denis Nyakero Tshisekedi. Et Sengel Boyebake plusieurs sujets ezalaki abordé mokolo yango question pour na fumu ya mboka Fachi Beton a expliqué bango oyo nyonso abongisi na avantage ya ba Congolais pour na second mandat na ye. Je suis très heureux Nazane Sengo Makasi ya kokuta nabino lelo ndenge nalakaki bino. Vous vous rappelez lorsque tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Juste après noble exercice Oyo Mokonzi Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo ayokaki bango na jeu ya ba question-réponse et sika wapi basengaki biloko ebele, notamment allègement ya ba taxe douanière pe amélioration ya ba taxe d'investissement pour na ba oyo bazali ko souhaiter ko retrouver mboka na bango République démocratique du Congo boende zalaka. Fachi Beton Yeke yo. Nini bakino bazali kozela par rapport au nouveau gouverneur élu pour na kukamba ville na bango boza ba détail na reportage ya Serf Luzolo. Bon, il y a liboso félicitations au abimi gouverneur. Il y a eu changement de facilité par rapport à la attente surtout à la population. Surtout attente de la population. Et on liboso na ebi que azaba moyen. Avec sangate que azangi mutuka tambo ameka osionner ville. À mon avis, il est tout assez parler déjà beauté na moi. Qui ça la belle et ça va sauter. Donc à se mettre vraiment na ebi que na bureau na yé. Alors pour déjà un projet Zali comment on peut ça sous belle image de la capitale.
D'ailleurs, sur le plan environnemental, mais sur le plan MR, surtout, on s'est basé pour le monter de sécurité. Nous, on a par-ci par-là, on a des là. On a des là qui c'est essentiel. Là, il y a en tout cas, on a pu na mbote ya ebele soki lelo oyo akomi mpona niki nzambe abongiselaki makambo wana naza na posta ndenge akoti akoma lokola bato balekaki so balisusu tour oyo ya mibale ndenge akoti en tout cas tomona makambo ya kitoko otala biso mboka na biso kisenso eza ya kobeba baterase basali biso baprince makambo nyonso eza mabe basali na bango prince me aluka akita na mabele na biso ya kisenso aya kotala ngai monde na oloba boya ma president ayela biso ba brosse ba kombo salongo ezala susu te baterase komi salite bangungi to komi na ngo mo exact en tout cas aya abongisa biso mboka na RDC na biso oyo toza na kisenso na biso oza na komi na kisenso aya kobongisa biso mboka na biso mpona niki makambo ezala bien en tout cas soki asali mosala oyo malamu Zamba continue pour battre 2020 soki combien à cause de la cave 2028 il y a aux alakaka en tout cas Zamba battre ya mfana aya kutala makambo ezo de kalamboka oyo biloko cher ibundela madeso 4000 fois iloso 2000 en tout cas bana baotanga te folie za genti tala biso monde te bibi pour la vie comme passe ngai etake kinois eloko na kosenga epai ya nouveau gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba ezali akanisa ete mokonzi tango batiaka ye ayaka na musala ya population ya peuple donc aya kosunga peuple a senti ete naza na mokonzi kokoso oyo ezali kotungisa peuple congolais beaucoup plus na bakinois ezali tozo na ville ya Kinshasa eloko liboso tokoki kolobela ezali bosoto kini ezali na bosoto makasi bosoto yango misala esalamaka ya mikie bazopona misala ya kosala oyo esangaka place ya kobwaka to suka ya sanité sike kokendele tozondakisa ya bakanivo to baterase oyo basalelaka baninga na kati ya banzela ezosala nini eza nango kosebouche parce que profondeur eza mokie epuis salite wana ekendaka mpenza te tokosenga epai ya mokonzi ya mboka lokola gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba ayeba kokorige to kobongisa makambo ekoki kosunga mpo kongomani lokola kinois ayeba kozwa bokasi tozondakisa salite ezopesa maladi na kati ya nzoto ya peuple congolais salite wana tango ndeko azobunda vina neza malonga te na kati ya kili vi yango mbongo wa moki azoluka wa kosombela lipa to kwanga elongwa eke na kati ya kisi ezosunga te ne tokosinga pa ya mokonzi ya mboka makanisi na yezala asuba ba machine ya recyclage po eli ko permettre ba recycler ba déchets wana ebota ba produit mususu na tina na yango ba kinois ebele ba kozwa pe misala po ata ba ndeko to bengaka ba kuluna baza ndenge bazotamba temwana nzela bazangi misala na kati ya kosala to koyekola musala ekosunga bango po ba s'en sortir na vie po kini ezali munene kotambola kotala kini eza munene kasi mokonzi sengeli aya na intérêt ya peuple congolais ne to bengi ndeko Daniel Bumba etake gouverneur ya ville ya Kinshasa atala makambo oyo akota avanda na mingi na biro te po bato bazonyokola mboka ezali bato bazotavani mo penepene o bazova na kati ya biro bazokita sila terrain te mokonzi pe sengaka akita na bacommune na ye oyo ezali aza na 24 commune so toyoki sango ena mokonzi azoya na kati ya commune boye aye amona makambo ezoleka mpona bacolaborateur na ye avérifie soki mosala ezokende malamu nde tokopesa ye bacotation to koti ya malamu. Merci beaucoup. Okay. Na commune Lingwala état ya venu Kalembelembe ezali kobeba 10 jours au lendemain fils Tempero asali constat pour Nebino. Abandonné na triste pe propre sort na yango tozali awa na veni Kalembelembe esika wapi équipe ya ba reporter na biso e yaki kosala constat po na kolakisa bino modèle nzela oyo ekoma impraticable awa na niveau ya commune ya Lingwala ndenge kaka bozali komona boye eloko lekaka lisusu malonga awa ezali te nzela nyonso ebukana voire même ba taxi moto ezala batu ya makolo bakoma ko éviter awa poka na mpu woso journée nyonso ekobebela yo awa kasi eloko ezali kolekela population ezali ke nzela oyo babongisaka yango pamba tangu nyonso babongisaka yango kasi mapapa toujours yoka communication esalamaki bébé à partir de caniveau ils ont bouché caniveau pesa munene ils ont miké makasi esenga bena batobola caniveau comme da bon vent ti na isangi kuna ya munene mai nyonso ana uta kuna ekenda na
oyo bakanivo toye oyo eza baventure oyo soki mai etondi mai ezodéborde ntina makadame ezobeka il faut leta aluka mpena baluka mpena bapartenaire makasi oyo bakobongisa nzela oyo basala kanivo monene euti bomva ntina se bakanivo te kanivo ne banobwaka mai tindi kuna ona oyo ya gombe wana kuna kanivo monene oyo te oyo ezodéborde mai soki etondi ekota ntina makadame ebeka ata babongisi ndenge nini batie beton mai bandokota kaka nisuna bakanivo kaka oyo mai bandotonda na makadame ata batie beton ndenge nini mai bandotonda kaka mpo bakanivo ya mike isenga mpena batombola basala kanivo ya minene koba na bon venti na se ekende mai ekendaka mbala moko na se eloko akoloba eza problème ezaki la plupart ya banzela oyo toomona bazoréhabilité na Kinshasa baosala yango expertise ya malamu te normalement avant ya kosala nzela faut kosala expertise ya nzela donc à partir ya expertise ya nzela nde bokoyeba bon nzela oyo bakaniveau oyo basala yango ndenge nini badirection ya mai ekendaka ndenge nini mais à notre surprise okomonaka ndenge basali biloko boye bakoya batie lisusu mabanga sans contrôler même des caniveaux koyebaki bamai oyo eutelaka wapi ekendaka wapi te eyebanaka te. C'est pour cela que toujours vivre par inondation à chaque temps, à chaque moment. Mais avant tout, il faut ça dans l'expertise koyeba que ceux qui te salin zela ol et qu'on rapporte nini à fur et à mesure du temps. Mais qui va salir à Bango, bon, ils s'en foutent comme nous sommes tous Congolais, tous ils n'ont pas les autres dans la Congo. Donc, et ils ont besoin de bouffer l'argent, ça fait dans sans faire des expertises. C'est pour cela que toujours reconnaître l'inondation. En tout cas, cette fois-ci, ma seki ezalité population balingi lisusu komona baje oyote po mokonzi ya mboka azali kobunda butu moi po na kopesa République démocratique du Congo image ya kitoko kasi toujours batu ya mal intentionné bazali ko remplir ba poche na bango au détriment ya intérêt ya population au détriment ya le peuple d'abord. Oya komeka turo akomona dossier à suivre. basalaka ba œuvre d'art na commune limité na 7e rue na place commerciale bazali koler la vente ezalité mikolo l'état lukila bango solution vous avez détail na reportage signé Fiston Perro. Congolais en général, le Kinois en particulier, Oyo balekaka na commune limité, plus précisément na 7e rue, place commerciale, bamonaka wenze yabikeko Oyo. Tikana yebisabino ke awa rezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosala ma sur place ata ya commande selon guna yo bakobetela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino e pusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango. Mais biso sko ezo se passer danger parce que Moussa tout ça matona maboko. Rosa mutu aye na commande pour celle tam sur na 2 jours, 2 jours moko et leur une semaine. En temps mutu su pa ye oko tsambongo wana. Mais moi est-ce que ozo bembongo mutu anso ya tepo maboko yande mona machine te. Machine ko sa lelo osisi pe na poko. Donc difficulté no ya liboso ya ngona. Ya mi balé pe susu. En tout cas, vente pesa mati. Quand il a été par rapport au pays sous ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba okena ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais sous au moins ça plus yango wana mo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi ako vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que luka mwana et comme mususu ayebo fasu makaba brasseler
Le moins Mickey, mais tant que ça que le monde peut que l'on a $500. Moutaye peut pas somber on a qu'un aéroport éthique ali. Moutouana ça t'a sur ya ressemble sous la difficulté en main wana. La misère ça m'a bête ça bien mais si que tu es belé. Bon biso c'est toi qui gagne la misère. Tu es belé biso net biso de ngane ti azanga bi na benga za mudato du jour. Misère ça te du jour te misère. Et ça va jouer expression sur ba kota comme sur ba comme sur ba quantité. Donc les ngane ça na bi c'est na teki ote na côté moi liaka pour na parler sauver. Donc c'est là que tu na misère kuna na bi na ozonanga la mais siko et ils ont attend. Ils ont fait ta solo. Mais misère fait ça m'a fait déjà bien. Vous avez comprendre mais est-ce que ça ba norme ba landelaka. Autant soucieux pour ko kokisa ngote ils avaient pas ici. Vous avez mais ils a bien mais on a dès aux ça pour na ngai na préférer na hotel kalanga. On a ba difficulté na pesi pour na ba aéroport mais misère ça m'a fait ça bien. Bon l'état ko ça ça ka 7e té ça si ba wonze nyonso na ba royal na mbinza kuna na Delvaux donc ça si biso nyonso donc to baka Congo mobimba pour ça ka na kisasa wate Congo mobimba donc l'état fa bundela biso makasi pour na likambo ma ya kofuta ba douane oyo ya biloko ba osomba donc kalezaki mo muta oyo atam tout someke kwa mulaya munene akenango facilement lelo ko muta kebe asombi tam sur 10 pièces 4 pièces que 6 pièces tikali. Donc, Babylone wana pe quelque part comme quoi encaisser biso par rapport au vivre, so poto vivre aka na awa. Ça wana za eloko biso na ebité. Donc, là na 5 ans na ba continue biso o tozo zela. Ya sika en tout cas pas dans le pe likambo vraiment. Ouais, en tout cas merci comme on a ngai fiston Ngoimatala na za mwana yolo nord. Ouais, mais bien nga mingi za munda pona musala ya artiste. On a bêti CTK que l'état vraiment alandela biso pour les cambo ma ya douane ou ba futa surtout pour la biso ba streeter ndeki et comme da sombe freiner na kati aéroport pour nini par rapport au montant bazo senga il a calculé sombe loko $500 yo sengi $700 parce que tala da ils ont pesé donc yango difficulté yango na sengi na l'état en tout cas alandela biso les cambo wana bon musala oyo les musala na biso to bandi on peut moi kala. Mais le problème, tous en a des difficultés. Premièrement, nous avons la vente. Nous avons les locaux pour passe. Preneur basate. Si vous avez un preneur moko, ceux qui ont sombé le Ekeko. Car un aéroport n'a pas à Pamba. Pour Ekeko et Kende. Nous avons somba, par exemple, la sombé Ekeko $10. Mais bon, Kende Kofu Tsaïe, droit pour un aéroport. Sur 20 ou $30. Donc tout ça a difficulté ma casse. Si vous montez ça sur $10, on va droit à ne foutre un aéroport pour $30. Est-ce que l'Uber est sur le donc tout ça a difficulté ma casse. Donc côté tout ça a difficulté ma casse. En tout cas, le gouvernement faut atteindre ce problème. Nous atteindre ce problème parce que tout ça a difficulté dans pour nous doit avoir matière passe. Ce qui gouvernement c'est la industrie qui permettre biso ba matériel tout ça peut permettre biso de travailler et vous allez bien. Ba matériel surtout ça va. Mais dans l'année dans le travail dans ma cour nous avons équipement bien té mais naïbi musala l'état occupé bisoté tout souffrir d'un niveau mauvais au Sakanat. Mais si vous n'avez pas soutenir biso, il y a un gouvernement à soutenir biso, ils en ont des équipements à Pamba pour tout le se retrouver l'eau. Bon, la police à Zalia, dès la police à taille la biso tout ça va moyen au sala moma de quoi mener les actes. Donc toujours des briques à la police à Zawana, bumbi bumbi ka biloko wa fini ki ya taille libino. Donc tout ça penza na choix bien na neti biso yo senga l'état de soutenir biso ko baluka peninga ko orienter biso to koma kuna ko biso a misuso yo na to komi ata kuna te tebi pende ni nzela ni to koleka to koma kuna ministère où ya biso mo ya teti a tchara biso ata 4
mais toujours kaka soutenir les musiciens, soutenir les artistes et comédiens, mais biso, les sculpteurs, en tout cas batala biso. Batala biso en tout cas côté wana l'état luka balola na mi soit à la biso. Tout le monde a des difficultés tout ça. Bon, difficulté à Moussa les akaka par rapport à matériel. Matériel ils en ont pas cité. Matériel les ébélés, les moyens de transport ça là que oui. Tout le monde a des difficultés à moi parce que ah biso na Kinshasa matériel et tout ça les la kaouta même matériel. Par contre des difficultés ka ba transport, tout ça pendant ba moyens de transport le mona. Car on est toujours bunda selon biso. Matériel biso to zoaka mingi utaka kwangu. Mingi utaka pe Équateur. Biso to salela. Biso pena toza na posa yo mo na marché nezali. Donc marché na biso oyo ya limité oyo. Ça donc Delvaux biso. Biso nde pena to bombinde art nde ya RDC pena oza na moins visibilité. Parce que dans la visibilité pénate mais moins visibilité par rapport que oui nous avons na marché moko yo mozo mona ndeza selon biso moko nde to bunda kana muke parce que marché sala nini ezala ya malamu ezaka que oui par rapport que oui batie biso nde batika biso parce que to sala parti wana moi respect zali na batunyo surtout bayaka soka ye même nini awa surtout mutalobi ki autre kaseri nini zalakati ya malamu nde yango wana mais visibilité pena ezala pena ki ba marché mususu nde to monaka ya vannerie ba niveau net ya ba ni neti tokolo balikuwa neti ba ivoirien ya camerounais banani mais tozana ba visibilité wana bon tokochaka na misete par rapport que moi ba difficulté za mama makasi ba difficulté za makasi eloko kocha na miseta mususu ezaki wite l'état yebi ke wite mutentel boye akotisi eloko boye au moins eloko ezala mais oza pena ngono tubitos tuzo travailler selon biso ce monde zane belé mususu mona ke tozo yoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo musala pena ke ozo travailler mona muto kezo bimabo ba bénéfice wana benizana ozo mona biso moko moi sachet moi table kandeza boucher c'est tout bâché mais au keza ke wite façon que ndeza la pena que moi dépôt mon boué dépôt pena que oui ba artiste tozana muti bon neti pontokolo ba de façon que neti licence donc mutasali eloko na sombi licence za licence na bon ba moyen wana pena na mitokomi na neti moyen na tokomi na neti yango to senga makasi ka l'état cadre biso pena na ba façon ikoza lila acha pena ba artiste na bandenge moko ba ndenge ba artiste mususu bazali l'état tala biso a soutenir biso pena toza ba artiste ya mboka o lelo biso nde toza bo attaquer na ba pays mususu to ko défendre malgré que biso tozangi ba machine oyo zake wite ya ba na koloba kwa neti ba machine pena nde baninga mususu bazana ngo c'est la musala rapide ba c'est la musala ba façon mo bo ba konzo mususu sana maboko sana maboko yango zo mona ke o senga ka ke oui l'état soutenir biso panji na biso atala ngo pena vous allez bien ce qui gouvernement ou zoya ou lisusu ministre yo robima lisusu atala pena kana biso vous allez malamu donc les amakasi ke isenga biso bosangani pezala sangani pezala po nyusu ezala malamu babi ke bato misusu basangani apesa force misusu oyo koza ezangaki na bango na yango tozobaka ke oui l'état talaka na biso
mais basusi na bango ezali nanu ebele kasi kozala malamu soki bakondi ya ministère ya culture et art bayoki ba préoccupation na bango ezala même batu ya bonne volonté ba homme d'affaires ba bailleur de fonds esika ya koinvestir yango yo po na kovaloriser culture ya mboka po awa des fois te ba talent elali awa ochetembe upesi mbongo na yo awa bakoki pe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna les parts de la République autorité morale de la jeunesse. Hey, yo. Merci pour la confiance et fidélité sur la plus ya mokola lelo et komi nasuka botika to souhaiter joyeux anniversaire na maître Vandam Mbangilwa lettre V J 99 moko ezanga na 99 point maçon 5 V comme vérité vainqueur victoire Vandam vérité ya mwana tozali ko célébrer mokola lelo botika to souhaiter lisusu joyeux anniversaire na Ris tango DG ya CNLF ezali koyinda mabe la bouche autorisée ya vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Eli Yeli Mulangi to sala kaka ndenge tolobaki tout à l'heure tozali kokutana na New Standing Club cité de l'ambiance 315 avenue syndicat na commune na Gombe avec les boss lui-même le patron lui-même Richard Bamba sans oublier Oscar de la Rita et Koyinda Mabe avec impact un peu idéologie des Strom is over contre la montre. Vous savez, la image, je vous ça merci. Na Israël Omboui 4 fois champion play Yazalaki, Nasima Kamera, Mobali Yassim, Moko régie finale et Simamaki Nabondi, Vukulu les TikTok men. Bama Tabaki Tabal comme Abeli, Naïna Tukutani Lobi.